Ana braza manike azoya. Ok, va manike. Samba débat. Donc yo balola ma samba débat. C'est lui qui se sent pitié connaît l'affaire, c'est tout, on passe. Comme moi, ma polémique était papa. Dans le stade de Marty, fait rigole ou rien. Toi, il m'a la polémique Alex Ngandou. Par rapport à Maramouné, l'artiste fait rigole. Bande on a vu aux États-Unis, parce que Bazela dit vraiment rendez-vous au. Bazela dit rendez-vous au Talagana mère. Il y a Chicago, il y a lecteur que l'artiste fait rigole en États-Unis. Donc, on a dit que l'artiste a pesé tellement trop, il faut protéger les patrimoine pour les patriotes. Il y a le 16 orchestre Rosala, bel et bien, Nakata Kinshasa, biso tout dans l'aéroport. Na manga ketela banda ko musu bagenda aux États-Unis bagenda babeta ba 3 mois ba 4 mois to mona ba batambola ba makolo bosela ba analyste poani bati marate poani mais basonga kati so pourquoi ka ba misa faire ka fo bati ma po bakei bino mo bolo ba misa faire bagenda rapporto te mais so lelo ba nyati États-Unis ko mo sala bino passe mais ça li tembele faire ko la linga ba autoproduction te yo ka si ba copa na autoproduction ya raté et ya kati. Oye boko beto to production mona na producteur na ba tuto mona bona sali fula musia za ba tiki musicien na ba musicien na ye Joubele sa garçon suisse médecine na las konimo butu oye bisa na juna golf na aux États-Unis oye bisa Manix Mambina Christophe oye bisa on était les oye bisa Milano, Audace, Oyebisa, Bonjour, bonsoir la internaute, tout est dépendre de la RWeb au Talapso, la concept TAT TV chaîne à Bolingara Mingi. Vous continuez toujours à s'abonner, à partager toujours ma vidéo au Talapso bien. Alex Ngandou, mon amoulou, le Benjamin de la presse, mon maman autrement dit mon ensemble domestique, n'a bien ça toujours là pour nous recevoir nos boulot. Merci na Merdi KMB, Wazana Simabilili, merci na chef Fenek Mokondi na réalisation. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo ya papa Audace Milan du Talapso na Katia Palin. Président Jacques depuis Evry, les rassembleurs de tous les Congolais, président Jacques Nakati Evry, à Talabiso, on dirait qu'Evry. Merci à Romy Missi, mi chef du gouvernement, Bazo Talabiso. Merci infiniment à la boutique d'habillement madame Bijoux Molato na Kanda Kanda AD, Papi Place Tozo Beng Sabanana tout, ba vrai maman. Donc ba tout ba si tout ba linga vraiment kolata chic classe to kutana rabongo na Kanda Kanda AD na Bijoux Molato et bongo bana mibali to mona na bongo na Inza A63 na boutique d'habillement méga top et papa Blaise Micho to kutana susu na méga top na Nyangwe 197 toujours et papa Blaise Micho na référence arrêt major. Merci infiniment à l'ingénieur Dominique Kialanda depuis loin dans Talabiso Olivier Nzingit les pauvres de la ville Motomoro bien sans oublier Patrick Trifazé courant ya Chine ya moto bambo tenu yangoana. Je pense que Nabatak vous comprendre que tozana héritier Iboula moko ba communicateur ya Ferregola tosola masola stade de Martyr parce que balobi mikole komi pene kalamingi le 24 juin Ferregola ensemble na jet set na e ba rozala bongo na mobange na concert na stade de Martyr. Merdi quand même toi même langage fongolanga na zora déjà invité héritier Iboula. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour bandeko tout ba Rolanda biso ana concept touch bato tout balingaka héritier Iboula l'homme de Beta Biloko l'homme de Misala na biki bozala content so bomoni dio oya Alex Ngandou na héritier Iboula to sepel sarabino par rapport au senti que non batamaïle na batamaïle basangani ba ko dégager maramo ya kitoko. En tout cas merci beaucoup ba question aux alayo ba réponse aux alayo. Voilà, santé déjà non on a bien. Ouais, santé il faire poser en tout cas nzamba ko batela nzamba bomba biso vraiment malgré na Congo to sala na biso to bien check capté donc nzoto ngo ebira to memango ka bulu yera boy donc yebana ati donc baba kongola na microbe te kongola na loko te donc to vivre na ngolo nzambi. Voilà, Ferregola a quelques musiciens aux États-Unis. Concert les 10 déjà dans les 11.
Ouais, faire école en États-Unis, l'élo déjà concert en tout cas dans il y a Chaplin on a trois bandes de combat qui ne vont tellement belé na Chicago, ba ne royoka musique à Kitoko parce que bande de belé ba na robeta na bon États-Unis ba même musique ba na robeta la biso showgaze na ba playback ba ni tout mais l'artiste fait école là a vraiment ko ressusciter sous musique na kati ya États-Unis ngo monique bande ko ba ko uta ba Canada ba msu ba ko uta na ba uti ba Texas ba uti ba Californie ba roya muta uti vraiment auti le roi moni Lubumbashi ayeso Kinshasa yo rande feri da uti banda Lubumbashi ayeso kin ayo feri le roi bande ko ba ko déplacer ba ko uta misika et puis ça week-end faire robeta les 10 à beti les 11 donc musique ça mon rendez-vous na bi ke ba goloa ba gladiateur bato tout balinga l'artiste faire rigola ba o rama musique à kitoko faire rigola robeta la bango musique à kitoko et puis faut royeba ke Alex Ngane faut to ajouter faire des pas banda carrière musicale na première fois na États-Unis donc Jésus na États-Unis donc muto to na ba problème ya matoi so matoi kufaki yo par rapport à ba showgaze ya ka vraiment na ndule ah na bani mabendeni na lobino boye bato tout mato ebe baki bon pour na ba showgaze bani tout et tout boya la bonne musique est déjà là-bas na kati États-Unis précisément na Chicago ya Bruno Lubika na bana ba ozana na concert Olivier Mossa moto 001 ba ozana na ndule tu sens que non bato ba ko déplacer ba ko uta de partout pour nini la bonne musique et ça la pas artiste fait rigola c'est ça choqué par rapport à ni parce que l'artiste est belé bato aux États-Unis on a même l'année au fali pour pas aller pour les États-Unis Fabrica Sasaki aux États-Unis Bina Fabrica Zabete ndule na Fabrica Zabete vraiment conseil tout le monde est live Bina filé na Patrick Bekam de babeti mais bon ba kena ba musicien ya na ba musicien musu ba kena na ba musicien ba beti showgaze c'est différent leader ateye moko na leader a même ba musicien mais ba sala ba playback ba sala ba showgaze on to rolobela Bina filé kena ye moko nani lady maître pa kena ye moko c'est ça Fabrica Zabete ndule ba shomi ba yima ba sali balance ba nitu ba bete ndule so yo ngome mala ba contexte on a point c'est lui qui se sent pitié connaît l'affaire c'est tout on passe comme moi ba polémique était papa dans le stade de Marty fait rigola ou rien to bima na ba polémique Alex Ngane ah ngai au tout tika bon dire bon tout na biso te solo ba vrai par rapport à maramne za okene l'artiste fait rigola bande ko na biso États-Unis balela parce que bazela dit vraiment rendez-vous oyo bazela dit rendez-vous au talaka na mère ya Chicago za lecteur que l'artiste fait rigola en États-Unis donc on a dit que l'artiste a pesé tellement trop faut protéger les biso patrimoine pour ba patriote na a ba rozela ya nenga ko sarate le 16 orchestre kozala bel et bien na kata Kinshasa biso tout na aéroport et ça li to quoi faire ba mso ba lo bo ba misa ba okimate ba oya mambo kimana to kende kambala moko na to moni bande ko belé ba selon analyse ba on a déjà que Ferrari royate Mati de Gaulle royate babi bango ba souffrir déjà trop na kati orchestre na bien ko souffrir Ferrari souffrir ndeni Mati de Gaulle souffrir to wana na bandala Mati de Gaulle mo na marque X na ite te banalisa bandeko bat basalaka bongo nyona isoke babambaka libanga na manga ketela bandeko musu bakenda aux États-Unis bakenda babeta ba 3 mois ba 4 mois to mona bon batambola ba makolo bosela bon banaliste poani batimaka te poani mais bazongaka te so pourquoi ka ba misa faire ka fo batima po bakei bino mo bolobaka ba misa faire bakenda ka poto te mais so lelo banyati États-Unis comme osala bino passe mais esali tembele faire wala linga ba autoproduction te yo kasi ba copa na autoproduction ya raté yakati oye boko bet autoproduction mona na producteur na ba tuto mona bona sali fula musi ya zaza batiki musicien na ba musicien na ye po nini mbongo ate bato ba kotite so bate bele ba boya biloko na pesanga lar nanga pesanga ba condition nanga bien pesa ko lala ko lia ba musicien ezala assurer surtout biso ya beta ndule esa la plein tenga dena zo ishiko nanga so ba producteur ba ko timba te to beta lo 50-50 ngai na pesa ba visa ba ya na place ko lala artiste yo débrouiller billet ba maramuto a mike na awa c'est ça ce qu'on fait alinga biloko wana te na misi nga fona ya ko sala musala nanga na ko sala musala suite na beti sa concert na zwaka na zela ba lar non ba misi bele baza ba uti ku États-Unis ba orchestre musuto otanga ba kombote ba otamula ba makolo ati bosela ba analyste pon pour ba Mati de Gaulle batie Mati de Gaulle roulana na mutu katambola makolo te 1
Igor Lubosa tambola makolo te. Si on est battu, on a pas moi ba betaka 10 jours. Ba ozonga. Mais ebisango na opanga raison, au moins ba mise tout ba changer bakar. Tozara balongola contexte on a que ba okima ba souffrir ko souffrir par rapport ba mission ba fani pendant 12 ans. T'es 12 ans coûté to longola 12 ans. Pour ba kidnapper ba pays d'Afrique. Faire ba kanga tie ba mission ba fani pendant une année. Pour nous la artiste. Ba koti orchestre moroté. Ba zelaka artiste na bango. Mais sur ba memi bango tezi sur tant sur miel na blé comme ko couler na jet set. Ba mission ba kima moteur se ko liboma. C'est rosa zoba parce que na minute oyo mission oro qui m'a fait aux États-Unis vina ekufi na minute qui m'a aux États-Unis héros on a visa no ya 2 ans orozon a kino sima leader neto zongi bona na beta tour oh beta tour pepele sans problème ce n'est pas dit que non il y aura faux kima ritinzele yona ayo kutana le pas de point atali la papa nanga atana longa o nyonso na loba mais papa nanga na chema ko États-Unis fona ya baby ye faire nanga ke kuna makamu oyo kozanga te lo chocho kota après c'est la première arozwa mbonga kozakala te na États-Unis biso toza après ça na so fait batebele baleli kotikala ya ilus babia ilus abundela ka jet set makasi mais surprise totale penda bo ilunga tikali et ça qui par rapport est-ce que na guerre faut ba soda ne so ba guerre ba soda ne so ba na obligation te ko kende guerre. Et on a commando musuba to ba meke commando aza danger bundaka fa yeso mo ba rebelle ba ya tira ba kufaka mais atikali na guerre ba même sous lik mobo à lancer rappel lance roquette bien donc laissez comprendre que il ilus kotika na yo wana eza mama mebele elle ndenga mabete so ndena mona ba page musuba okoma ya ilus ameli ba bombe alala ko la mukate c'est du mensonge eza lukuta ya ilus kutu loba zaina na balala au tambola na ye na au balade na ye na nini na quartier na ye wana na lingwa la zakine très à l'aise bande ko balongola ba spéculation pourquoi za ya ilus po apesa rapa ningisaka yango message ba mise bon que c'est belle voyageur na ozonga ka pa na yo Alex Ngano ba mise na bango batikala to yeba ba komona bango te mais peut ça mika pas fait o ya ilus atika ya ilus ozonga États-Unis na bango mota ba renouveler ya ilus ozonga na bango tout ça parce que to beti le 24 juin to on a concert le 1er juillet na Pullman $300 $200 ozo comprendre maramoye Maramoye, président na zonga, bon côté ngai. Mais kozonga faire rigola bat bandoro ze la paix dynastie na habité dynastie robima na retour à faire rigola avant concert ou après mon tita au moni ferré a outi na maramebele. Bat faut pas comprendre dynastie eza album o artiste a kota studio ayembaka. Ba travail déjà à studio et si là et tikala ba travail mi so doche à 100% donc 98% dynastie déjà ici là donc bande ba ba to to kufela dit to to kozala menacer pour la date le 24 juin à Stade de Martyrs faire ko la bande ola la ponité pour sengati azala au four moula kota bureau abima abenga asala boule. Si on attend que soit côté sous studio composé, faut au comprendre ça yemoko. Dans la minute on est une intervention faire yemoko à tellement pour date le 24 juin et ça l'a assuré. So tali bien stade plutôt États-Unis depuis mois de juin et depuis mois de mai. Mais to quand on te pour ni pourquoi on habite tout on a Stade de Martyrs et c'est quand to finaliser to signer un contrat sponsor au monde que brasserie de Kinshasa Paul Mout et je charge à concert parce que ba combien ça qui a makasi tina sur le plan ba sponsor ba to ba ligne vraiment faire été mais faire à l'axe ba on que azaka ya mukolo to pesa maram na brasserie de Kinshasa ba biloko utara libana ko importer wana awa faire un peu en makam. Pour comprendre les grandeurs. Donc c'était ça faire alinga vraiment asili samara mwana nyoso pour azala les on moni kitanga ke Chicago a pe manatimia a mela pe mai na timia et puis maramno ça assuré ben streamer komaki ba maramno ça OK calé et ate ko ingénieur de son abiso to bombier to loba te bobo iba bozelo bo meme to boy boy ba muto to ko tali ba le 24 juin to lambela wana bolambela libaya Didier Lacoste nan Lacoste nan premier fils à maison premier nini premier fils à ba faire rigola la maison
tant bazalé on a bando benga les premiers de la classe na bango nyonso na bando benga les premiers de la classe et photo là c'est médaille les premiers de la classe na première fille c'est l'euro et wanda to clore na débat na parce que première fille c'est beta musique té première fille c'est beta musique té ça ce qu'on a fan fictif bimi sara album bat basombara bat muso bat na temps to comparer sur na vérité et carré comme boy. Donc faut pas ça un effort et obéter à la bonne musique à bien pour ba tout ce ba attirer attention la musique ba obéter mbo so ka kufa yo otanga kombo ya mbo kufa non muto to obéter les 24 jours to lambela libaya to lambela roga te wana ya braza biso obéter na RDC wana ya braza biso obéter na RDC wana ya braza biso to obéter na RDC moto ya kisinzo aza libre azune ba sec na kene Brazzaville. So pesa solo so pesa base so pe nini to comprendre te c'est bien ya moni mutu na vie faut omoni ata so boy na mwasi kozala pression olinga te faut ofanda ta pendant une année ata 2 ans liara na yo vivara na yo omona te ozwa vraiment yo moko romitia na ba façon mususu mais so boy mwasi lobo lingi mwasa na pe lobo boya yo. On se comprend. Il y en a qui comprennent que maman a ramené qui n'est pas bien. Des années, mon abati sinzo. Allez-y comprendre. Héritier Boula le 24 juin, tola la tola muka. Le 24 juin, tu as micro le rotanga. Bozo mileng la nengi nini pour nous banger l'événement parce que stade de Martyrs zélo ramukete to solo à tout moment. Il y a vraiment événement et tika la événement. Bo mileng la nengi nini. Bino na nous. Bato bureau. Bo mileng la nengi. Te ko mileng na bureau na minute so pour mes ali souté ben keti des até. Maramno sur tout eza calé, je za bien. Billetterie PDG fongami bandeko ba resomba billet en tout cas ba point de vente bandeko ba yebate na ba shop nyonso ya Airtel ba resomba billet na bango et puis soko na Shaumba en face ya ici pas supermarché za la wana so koti na kati ba oteka ba billet na kati omona bato ya beka baza na kati wana na ba billet na ba wana maboko ba otekela bato so pe boyeka na Kabamba na Wileri kuna borozwa pe babiye pe na kimbondo na banda na Neverland na bawa Neverland wana bato babi chez les boss quand même na Neverland chaque soir ba oteka babiye wana donc j'ai ça nango bien j'ai nango kitoko mais par rapport il y a organisation tout est prêt mamno c'est bien instrument mamma be chafaudage maramunyoso et assuré puis l'artiste azane timia la ville est tranquille côté sécurité peut et ça vraiment assuré maramno c'est bien. Lolo ba mamno so bien to tsukolanda moko ya bandeko na bino to biba o bat bayibi pas alara par ba communicateur affaire rigola na kombo ya Charlie Prince ko s'attaquer na bureau qui on dirait beaucoup ko sala marambuté bureau za bureau mon médiocre ba propos to zo bimisana c'est par rapport à quoi par rapport à ya ba événement to komi nango to comme déjà pembeni bo comme na bino moi ba tiraime salem Alex Nganu na linga ka mingi et place to sala émission ne place Charlie azaza musigate. Donc, au diwana, au tchelema micro ça bien. Au tourner question, au tourner vraiment, maramozo au lobananga, est-ce que ils ont solo teza lokuta? Vous comprenez? Parce que mon imouto a lié à pembe na mokonzi. Aza musika temo eyebi maramozo au loba. Au montant on lié à pembe na mokonzi. Pendant l'année là au mora lobby, c'est très capital. Abelo au moins très important wana. Au moni, tant yo poussa na pembe na mokonzi. Faut arrasage. On se comprend. Bato belé baliana mobutu bakufa bakota mabele. On se comprend. Pona kozanga bomba ba secret d'état. Secret d'état nyonso te ba ko étaler na télévision. Charlie pense à solo na faire 4. Donc on a lito ya faire à lobby message faire yoka. On se comprend. Mais c'est que muta ayebo na télévision, c'est que na faire simbate. Pour rien la télévision à Charlie Prince. Et là, c'est que c'est qu'il y a une affaire ici, bien faire à Bétier vie, à Bétier Cara. Pourtant, un rôle au bureau est médiocre. Au solar bien à Paul, au solar bien à Botoko, au solar bien à Guillaume Avocal, au solar bien à dire merci Gata, à Tracy Eleza, au solar bien à Batabongo. Mais si quand on y a un message à la télévision, c'est qu'il y a un mouton et Simbate. Parce que si on Simba, on y a la télévision. Pour ce qu'on y a à faire, on y a la télévision. Alex Nganu muta ko saote biso tout olobela ba artiste muta sala ferate
ba sacrifice offert ego la sala na vie biso zalate to tuna dilema vakala tuna DG Blaise Polo tuna Pichu Botoko ozo comprendre so lamba mo esengi fera la na concert ou tanjil ba ba tu banoge gozwa ma vakala ko longola chemise na bien apesi masa na lata po ba yeba ke lelo ko futa ozo comprendre ba beta katolo na la ndenge lo mo dilema vakala bi papa na nga lingaka nazala avocat nazala maître avocat mais nga tant na vidéo ban chic na kena na kana mama ndule po masa na nga linga ndule to soutenir masa to chaka po eko simba lelo pe simba na tawana emsunga na ba Charlie pe to zalaka te ozo comprendre tant bango ba okemba bongo to zalaka te ozo mona so beta matolo ke masa na nga nde dilema vakala lobaka les hommes passent les institutions restent bon ba institution pas ferré muta ko saote ozo comprendre donc c'est un peu ça babilo musu photo yebara ndenge nini ya ko mekolango eko sala vraiment bien. C'est la campagne de déstabilisation par rapport à mon concert. C'est la campagne de déstabilisation. C'est une campagne de déstabilisation pour un stade. Je ne pense pas. Pour que Golo soit motivé pour un concert à faire. On est une campagne de déstabilisation. On est un maloba. Mutalinga aloba. Tout le fan na tout le monde na TikTok babi jeune mora manigasa courant na stade makasi. Jeune ngabi na kati courant ezonga tina mois de juillet na TikTok. Bagolo bandi ko benga babi bolande no jeune wana oso comprendre mais oui muta comprendre abi que non faire gola makam so na lobelo mo ba changaka donc ezana ba mshala o loba o moni wa mshala o loba ça n'engage que ye na minto biso to betaka ne mingi stade de Martyrs parce que muta ko ya na campagne de déstabilisation azate o faire na bagolo na ye faire na bagolo na ye tiliwa parce que ya na bandeko musu bana mikili bao fanda bao penser neni concert on ezala batu musu ba benga ba bibula na sombi na ngai ni na nga live streaming mais na otala ngote abiso na zuka appel na yo to tindelinga message nde na comprendre ozo comprendre nde na comprendre fiston frère père de la révolution la peso ba mbote donc on comprendre te abina otala ngote po nini aobanga ana poto aobanga amona est-ce que concert et ça la plainte mais concert et ça la plainte tes concert et ça la plainte au bala na bon pongi nous les kitoko concert de betama déjà et betama dans la mise sur 4 tout monde on a plein ko savana te ken pena nani yene nani bongo bi ken pena aseni le 24 juin date moro suspect bon sur suspect oh bon ba beta ezara 2 plus 4 on a tiango 6 on a 6e mois 2 fois 3 6 c'est que pas no sambela te solo na comprendre no sambela pas passer de dans nos beta tour avec no sambela te pour muto mais pourquoi un croyant on croire te la date mutache spiritualité ndeni pourquoi muto bala atanga chaka date ne botala ngona spiritualité te pone pour battre ba sokola pour la taba fête mutu musu pa ko zabe invitation pas epé fête mais en invitation mais so moni muta sokola la te fête se kalinga yo et alors ba golo ba sombi billet à lati aye conseil oso comprendre yeso ka sambelaka te donc amema ngonenga bi atel on a spiritualité ce que so ka mona nga spiritualité yana nenga gwa akotala la tolo na sa sambela on comprend c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Il était Goulato qui t'a malem et déjà dans Souka. Retour, il a fait rigolo là. Tozelanini, est-ce qu'on continue dans la répétition publique? Répétition publique, ils allaient souter pour sobayer. Bloc malamon, qu'on sobayer, maki. Nabanoko, batikala, faut pas sangana susu. Bazong là-bas, coller, pana, bango, partir, batikala, nango. Et puis c'est tout, hein. Donc c'est ça, donc tous les arabes, biso doge yamba ba mission, na habité sur Rosala, doge yamba bango le 16 ne ba otita, donc toke to zubango, to na bango po ba yamba mo ba palente fa ba ke mamo na ba na maki mamo ba ke bomba, donc c'est un peu ça. Bandeko tout balandi biso en tout cas ba ibara non, rendez-vous zara moko le 24 juin, Ferregola ou rien.
ou rien. Et bon, pour les fans, parce que tout le monde déjà, le carnaval et bandit, vous avez mis l'année, ok, ils ont le carnaval, ou amené au 5 Sabagola, nous sommes qui cherchent, tout commune à commune. Et Rosala, carnaval, et Rosala, quel système à fourmi, bon, moi, je vais faire rigola, bien rigola cheval, bon, y batté. Autant de ces bino faire rigola, on a dit que platine, bon, on a dit que platine à Mayuya. Bon, y batté. Disque d'or, et y'en noté. Bazala Kimia, c'est la volume des Obima dynastie, Bazala Kimia. Mama biezali mama bieze bele mukolo maloba botol maramuna boza timia omote kote kuna balali courant pa na bango balongoli cabine courant elali toyebisaka bino ke mukolo makamu ya mukolo bokamwa bomenace date simbite bokamwa boyeba soto beti le 24 le premier jet on a Pullman 300 200 la Gisabino Sigo Marama, peut zoni sous aux États-Unis. Pour la Gisabane. Oui, bah. Pour la Gisabane. Tu as vu ça, Bino Bochetoye. Vous n'avez pas concert à $500 et tout bête. Tozara. Tozara Alex Ngan. Merci Rita Iboula. Ami Masola Ferre, Bayuma Baza Olala. Maintenant, PSA Bisso va beaucoup retenir Nini, na passage na yo. Ba retenir que non, Ferre Gola ou rien le 24 juin, na stade de Martyr, le 10. Frère Gola CP Sabat Nakata Chaplin kuna na moni na utu ko zo bon appel ya Blaise le Padre mutu du mois donc a uti vraiment Californie aye mamondule babili sous likola liso ya oso na mati de gona lité au monte ko tikala gauche ko zo lisu ba maître baza kuna botika ba mission pepele ba beta ndule bazo ba basket bazo ba jean ba Kinshasa pour système peut changer. Moi, quand on fait quitter sous c'est mon système États-Unis quoi. Il faut comprendre quoi. Donc et puis bah on a été. Donc merci beaucoup et puis boye bâti billetterie et là déjà refondement bateau balande mission oui on a bandal en Neverland ba hotel ka billet chaque soir au lieu sous en face à Izipa na alimentation et plutôt na supermarché za na kati au mona batabeka balati ba bilamba beka ba oteka ba billet et puis soti olongwe oye na kabamba na Willery ba oteka pe ba billet donc ça un peu ça na ba shop ya RTL ba shop ya RTL no so Kinshasa donc ba oteka la biso ba billet ya concert ya stade de Martyr. En tout cas mon numéro c'est plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 ou bien au Kepena héritier Iboula officiel télévision au s'abonner et au sala kitoko na Eleng. Merci na yo Alex Ngan. Merci beaucoup héritier Iboula, merci na batutu. Oh vraiment vos 8 ans Hollanda biso zaki bongo héritier Iboula moka ba communicateur et faire rigola. To banda solo la rapport na masolo le 24 juin na stade de Martyr. Billetterie est déjà ouvert pour qu'il n'y ait pas shop tout RTL car on est héritier Boula lobby kuta ba billet à faire rigoler un concert à stade de Martyr dans Neverland qui ne rotal en gros sous en face à ya Izipa na Chaumba Kabamba na Willery pour ba billet ce qui bien tes numéro za na bobengi pour na ba détail belé merci à Merdi Kambazaki na Simabili merci infiniment na Miguel Drum Enoch depuis la Chine à la biso Glody qui scène depuis quelque part à Zolanda biso un grand merci na mon président Benjamin Kaloubi Sport Abana Funa big dédicace nos places aux Ali merci infiniment na Badjo Bazia depuis Lubumbashi Otalapso Jojo Chena Wada Station Express un grand merci à toi Gloire Mayala Mayalos Motomo Robiolanda Biso mon président Liwelos Yaba Welos Ati Mwamba mon gars sur big dédicace Nayo Jérémy Nzaz La Foudre Roli Quadraqué c'est autrement dit prophète Jésus un grand merci na Jojo Mila bon séjour depuis quelque part place aux Ali mon frère toujours esprit bigarandenge zalara un grand merci na batutu obalingaranga Nathalie Ramazani moi Nzambe mama na Maela Onia Motema président William Ikona Nancy Dumba la reine de plus 33 mauvais papier Mwakala la carte qui gagne mauvais Guilel aussi tu papa na Guilena la carte Captain Boza Telme Belé Alex Ngan de l'amener à trop beau partager vidéo on se retrouve à la prochaine ciao. Boza Telme Belé bozolo na biso na concept TAT TV chaîne amno bolingara mingi kombo na Alex Ngan du mwana muluba le Benjamin de la presse moi na ba maman autrement dit moi na Nzambe on toujours là pour le recevoir nos boulot merci ndenge bolembaraté ko partager ba émission bolemba pété ko s'abonner ko tikara ba commentaire bo emara bo partager toujours au sala bien
Alex Ngandu karande to tambolara na bilili to kendaki ko visiter bongo orchestre ya Weranson maison mère to kenda ko tala lolenge nini bazo bongisa disque na bango ifo bima na kombo ya Morote yango to kitaki wana vraiment sur le terrain na caméra na biso ko tala ndenge nini bazo se préparer pour na disque na bango ya Morote ko tala ndenge nini ba mise baza motivé to kitaki wana vraiment na bilili na rotika bino na botala bilili oyo et puis to se retrouver juste après c'est parti.